Global TV, Moscow. De l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, l'émission analyse sur le net. Donc voilà, nasengi bongo merci na balandinyo surtout fidèle au balandarabiso na Global Télévision Moscou, émission na bino analyse sur le net. Donc to lobelara mingi toujours ba information ba actualité nyo surtout au elekaka na mboka na biso et puis sur internet. Donc voilà les logs na bisaki bino na émission na biso précédente. On a aussi l'émission il y a ndeko héritier Watanabe na lobaki ke to lobalaki mingi kaka héritier après nakoya ko solola Naomi. Donc yango lelo na yo solola sko Naomi qui est Naomi parce que et panzani na réseaux sociaux mobima ke non héritier Watanabe a abusé na mwasi ya libala femme mariée donc ekendaki na bandenge moko boye binomo boye bindenge makamo ezoleka mais na tranche na biso ya lelo tozana ba élément moko ya précision par rapport à la fille et puis tokoyo kisango bino donc boza toujours rester toujours branché na Global Télévision Moscou, émission na bino analyse sur le net. Donc sans plus tarder pour na kokota na masolo to nango avant na ban na kopesa toujours mbote plutôt na batu nyo surtout oyo balandaka biso batu tout o bapesa biso confiance o bafungolaka fungoli télévision na ye uniquement azotala Global Télévision Moscou. Merci beaucoup. Pour na kokota mbamona vif sujet na biso quand to esaki bino la fille Naomi to c'est venu ba voice mais to zwana to fungola non moi parenthèse mukie c'est qui la fille Naomi aza jara ba fille moko aza mariété ndenge batu balobaki donc c'est une fille oyo afutela ane ki shinga na ye mais on dirait bavana na limité mais petit siko kande za vitesse azomwa ki shinga na ye afutela ki shinga na ye donc déjà boyebi mona moi si sozo futela ndako akomaka déjà une femme une fille un peu légère parce que biso ba bantu tolingaka mwasi oyo azana ndako ya ba parents parce que la fille oyo vivre na ndako ya ba parents aza fille oyo azo contrôler mais mwasi oyo azo vanda ye moko aza déjà mwasi moko akomi déjà indépendante, elle peut faire tout ce qu'elle veut muta okanga azate parce que na ndako yene mutazali tata yene mutazali mama par là tolingi koloba nini tolingi koloba ke fille oyo babimaki na héritier Watanabe batu balobi ke aza femme mariée mais biso tozi source d'information moko oyo yebisi biso ke non la fille elle ne pas mariée aza fille moko azalaka na ye afutelaka na ye Palestine na ye mais na katika ya tranche na biso toza pe na voice mususu ya ye moko la fille amekaki ko expliquer ndenge kawane komelie et puis toza pe na voice ya conscient na biso moko pasalaka musala na kitoko topesi mbote kotaza na kombo ya omba potongo na landake mwa mingi na pesi ba big salam ko tozali yende toaki ozosko voice na ye yende akendaki sikoyo tina source côté ndeko héritier azalaki invité to lo bazaki interpellé te na papier wana ezaki invitation donc ba bengaki peut-être la famille et portaki plainte ou soit la famille senga ki ba benga eba meko solo la yango sko ndeko pe azana contact moko côté wana major moko benga ki habite wata aza koto nde pa yaki po aya kozwa information boko yoka pe voice wana awa na tranche lelo par là tolingi koloba nini tokopesa bino exemple moko bas ka ya bongo ndenge yeza bakamoko boyebi ka ya la fille Zaya je pense Zaya oyo azaki mwasi ya Ribéry akomaki mwasi ya Benzema et bien akoma su mwasi ya Valbuena. Je pense que bato tout avant en France bato batalaka vraiment makambo etali kota ba joueur c'est une fille oyo aki kocha trouble na ba footballeur donc boyebi ba komaki ba dossier komaki tili kolona niveau ba parquet
la fille en tout cas a sala ba makambu tellement belé donc azaï ndumba moko boye a vivane kaka yoyebika ba vitesse ba ndumba ndezalaka ya omona pesi bino exemple ya fille wana na zupe mbala moko Naomi na chepe ndenge moko boyoka lisolo donc la fille a sala ba désordre mingi na ba célèbre moni ba célèbre joueur a sala ba désordre wana sala ba maman na ba buzz la fille c'est une très belle femme. Je pense que na sima déjà nanga bomoni fiango yona donc aza mwasi kitoko donc vrai chéri asala mama na bengombi na buzz na niveau mo osakana te mais lelo to sabino lelo la fille ne to sabino siko bala milliardaire donc quelquefois le malheur est bon donc tous ce zongi na ndenga Naomi c'est tout à fait aussi ils ont kene ndenge moko avec Naomi parce que Naomi aussi so tali style ya mwana mwasi wana na Naomi pe baza pepe ka ndenge moko ba vrai chéri ba style na bango au mona ke non moi petit a misala la ndenge nae donc voilà tolo banini sex tap wana ekoki pe kozala célébrité à la fille mais et pas siko ya ndeko na biso musicien de ekoki ko kitisa mais pas moi si ekoki ko matisa parce que boye baté mutu oyo ozoluka o négliger ye baka mutu msoza pembe na sa nini akozwaye donc pourquoi la pese exemple à bongo bobi nzembo moko boye et auteur le cas ya ba ivoirien je pense wana ba kenon moi si na yo soki yo tiki mutu msoso roya ozwaye c'est aussi le cas avec Naomi ayeba nini ayeba ni siye na monde yana batu mso ba moni mais il y a des gens oyo bango balingaka basi ya bongo baza bazali yana basi ya bongo atali mtengaka pecho akepa che peliaka pas du petit baza ebele donc par là tu nito loba que quelquefois le malheur aussi est bon petit ayebani mukile mumba yebani boyo ka lobi ba sénateur mo bazu ya bali ya chena pale zomona makamango ekenda bongo mais pona okota mbala moko na masolo na biso makambo etali ba voice pona ozamo rapide ba bi parce que namoni ngonga TV za ngonga tokobanda na voice moko ya bandeko na biso abasi oba meki koloba pona Naomi tolanda tayo ebi Naomi ya visibilité wapi ebi mambo este passé na kina fiwa nda finga wata za na sida aba wata za na sida fi wata sko ayoko makamwana sko adobe sko sans capote asele video aboa ke ya buzz a boa qui est après supprimango a finga nde wata aza na limiter la 3e rue a finga Naomi mwana mabe. Voilà, boki voice a ndeko mwasi a lobby que non la fille a finga wata mabe a finga wata kiaza maladie donc peut-être pe wata pa bi alwa pechoyo asala babiloko wana ifuna chileka ka piège moni azwami na mutambo ali wata siko po beta ngo siko kelelo pe bebisele pe masolo eza ba kanaït ya ba kanaï donc wata siko asali yango po panzaka ka je par rapport à ndenge petit msusu wa meka ko salirier donc conseil pe pour na bana basi basakana na mobali te mobali ba beta ne gazon te parce que mobali aza prêt pour na suka ba no chelo piège lelo keba il y a des rancuniers patients oui ba rancunier patient donc a bombi rancune pendant 10 ans après 10 ans là eko manifester il faut faire très attention le femme il faut toujours kozana mobali bien mobali alingio omonique olinga te omonique osimba te boyebisa na ndenge bien te ndeko nanga en tout cas pardon tout ça bien et simba te ezana te ke ndenge ba petit momi mususu tellement monika que vrai chéri Taylor simateri ki tokimos allez akenona ba ndenge ngana ko lingo te yo danger eza bien te et révolte kabiso mibali mona na côté le maki au comprendre te dans yeux bo na saboter aller na boaki donc il faut faire très attention bande qu'on a biso basi bo se comportera toujours bien et ça pour na bien na bino pour na sécurité na bino pe merci beaucoup to kene na deuxième voice na biso zaye moko Naomi à s'exprimer à l'axi ba alobeli ba naloba ndenge ilo komeli ba regret na ye ndenge ilo kone komeli to yokango que je ne suis pas mariée et que j'ai pas d'enfant. Et voilà ce qu'ils ont essayé de faire. Je sais pas si c'est qui se cache derrière ça.
ça. Mais bon, j'ai pas aussi besoin de savoir de qui il s'agit. Bon, que la personne continue là où il va se reposer, là où il va se fatiguer, il n'a qu'à se reposer ou à se fatiguer, whatever. Tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à le faire. Moi, je suis Naomi. Il n'y a rien qui va changer. Certes, aujourd'hui, j'ai tout détruit, j'ai abusé de la confiance de tout le monde, mais je ne l'ai pas fait exprès. J'ai fait ces vidéos, c'était par amour, c'était pas pour aller me faire vendre, c'était pas pour vendre mon corps, c'était pas pour m'exposer sur internet, c'était pas pour mon... Bah ouais. Donc voilà, Boki Naomi Ndenga s'exprimer à l'obi que non, Aza Mwasi, Aza marié, c'est pas une femme mariée, Aza pena mona te, Abota na été, donc Batu botika denge bozolo baona, Abota te, Aza na une femme seule, donc célibataire, Azo vivre na été, Asala ki yango, alobi bien Asala ki yango pona bolingo. Donc ceux qui Asala ki vidéo, wana tolo bake, vidéo wana pe tolo bake, banmi balé, Bazala ki déjà entre Bami Balé Bazaki d'accord parce que so yoki alobi que oh non, si je fais le vidéo c'était par amour, donc si j'avais fait ça c'était par amour, ça veut dire que bayo kana na bango. Donc voilà, yango wana en tout cas il faut faire très attention aussi. Donc ndeko na biso basi donc ndeko moi c'est alobi que noté ce qui a abusé pour na batunyo surtout. Donc oui effectivement, donc décevoir batutu encore alobi abusé pas batunyo surtout. Donc ce qui est fait donc il y a ça là qui yango pour na bolingo. Donc soit ça là qui yango bongo ezaki pour na bolingo, ce qui y a ça qui yango bongo eza pour na bolingo. Donc toloba mutu nde asali mabe toloba eza héritier wata. Donc c'est pas la faute à Naomi. Donc Naomi a sa mariée, Naomi a balaté. Donc les gens sont normal. Donc tout peut servir vraiment faute parce que nous aussi tout boula qui que la fille elle est mariée. Donc na moi na et puis na comment est sous ne comment a réagi ça que toi zaki na kayo na ya mais quand réagir na photo a tiwana ba tie photo na yena lifanto na ye ba bimission ndiga za mariée na Naomi. Il y a eu de voice Moussou Alobi qui était maman donc maman Olive Ndekonae Abala. Donc voilà, donc moni internet il y a toujours eu beaucoup version ils aura toujours ébélé, mais il y aura toujours version où ils ont vraiment original et puis version ils ont la source il y a mobiso to yakanango pour na ko memela bino vraiment makambwana nyoso tout na source. Donc voilà, binomo bolandi ndeko Naomi ameki koloba ya sala ki mpona bolingo asatanda ki te ki héritier ko sa elo wa bongo. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, toyoka siko voice ya ndeko moko ya Omba toko si c'est émission na biso na voice ya Omba, toyoka voice ya Omba.
information na pesa de formation par rapport à quand même les dossiers les alieux na na effacer maintenant effacer na bangwa la mitira kama ko faire les royaux quoi tout cela donc bien les sera on continue na kuloa mungu wana tutini wana chef moya hata les vidéos kama ile wana madame Kina ile bi mana nice parce que il tient wana umbali ni na sipo ya mwana bato mimi tena mbona diluka utu upapura la isa mabiti façon de image na kwa façon de live le dans cette émission na kwa bilango pour éclaircir la fanatique bien surtout héritier wata et en plus na ba sur bazo kolo ba mabiti surtout ba page ba polémique na ils ont battu des portes pour artiste pour na bango ba ko lubana na hotel ba vuya na loyingi et na une façon ba mixer na ba tika ba kolinga mais ce kolinga au sera timinas après ça vous devez dire que c'est une émission audio pour les qui va koyini sangi et surtout ba dire que na ba mingi musique quand ils m'ont musique ça et on a estimé que audio le bien pour tout pour les comment ça s'est passé donc voilà bon yo kuna ofa ya zani. Donc voilà, très chers internautes, binomoro boyoki ndenge ndeko na biso conscient na biso na koma omba potongo dalanda ke mo 300 la paix musala na vraiment très kitoko ameki ko éclaircir opinion publique parce que bato belé baloba ki était ndeko mwasi abala ya meka ko kende tina source ala ndela likambwana à comprendre que la fille elle ne pas mariée fille azana est normale ndé tant comprendre que Fiona ndenge batu ba kendela ki yango ke non héritier ne peut pas sortir ne peut jamais abuser avec une fille ou soit une femme mariée ndenge sango kendaki parce que ingaki ko sala vraiment moi mbutu ngozala makasi par rapport ya koloba que héritier abusé avec une fille seulement. Vous comprenez, c'est un peu ça. Yango yé en tant que journaliste d'investigation, Amérique ou kitati na terrain, à l'andila yo comprendre que la fille n'était pas vraiment mariée. Elle qui mariée était la fille azanika femme normale quand n'ingizara célibataire ça la vie na de temps aussi ko abandi sur ça la siko vidéo pour à confirmer bato alo bana bato kete ndeko amekaki tant a eu information la source que ndeko moi si aza marié te abala na député te aza une femme seule célibataire yango siko alingaki abima libanda siko po asala eleba moko boye po achango na net po bato ba comprendre que eza ndenge bato banda kokanisa to eza ndenge bato bazalaki kokanisa te parce que touchaki bato tu bazalaki vraiment ba regrettaki na comportement wana oyo ndeko héritier ndenge makambo kendelaki ke abusé na femme mariée donc ça là qui vraiment pas si mais ndeko moi si amekaki ko kende vraiment tina source ko l'année en tout cas coup de chapeau na concert na biso omba poton en tout cas au sali musala moko vraiment il y a bien donc voilà biso to sengi vraiment bah merci beaucoup donc voilà quand ndeto ici bino émission lelo to qui plus to mega ko sembola quelqu'un makambo etali kaka sextap wana mais lelo to zaki plus na part ya ndeko na biso Naomi donc voilà quoi to sengi merci na bino nyos to bozaki vraiment wana pour na kolanda vraiment émission oyo vraiment na limemia nyonso tout merci beaucoup donc émission na biso komi nango déjà na suka parce que déjà régie et tout ça la biso déjà signe que donc to chité déjà donc na chité kaka na mabanga ka ndenge zalaka na pesi mbote na bongo na Emani Kaniki na Arnaud Kalonji Marcel Kachina Deba Moussamba Alpha Wakumpala donc Badi Banga donc le traumatiseur de Paris Patrick le péché peut bambote belé bana Moscou Mobimba Paris États-Unis Bruxelles Canada Belgique notre temps donc Félon le péché bambote belé vous allez toujours branché na chaîne Nabiso Global Télévision Moscou tout ça na ba